Bonsoir, 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 bonsoir. Baminanga Facebook, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quand on a promis Bino, on ça la live. J'espère que landingai, yoki audio, ou un peu na publiaki na Facebook nanga. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bokoto pour la Rizali. Et puis, n'a pas sa message. Bobengelanga Yalo, Bobengelanga Belinda. Baya awa na live oyo pour nazana makambu ya oloba na bango. Trop, c'est trop. Vous comprenez? Yalo, Belinda. Trop, c'est trop. Ngana obanga binote. Vous comprenez? Ouais, ciao. Ngana obanga binote. Bon, bozela nanu, non chanonu. Audio mon boyoka. Allô, Nadine, bonjour, Ezanga Fanny, s'il te plaît, na bengi yo pona makambu ya mbali na yo. Donc, mobali no Sandra, na moyo komelinga yi, Sandra. Alinginga. Sandra, le valeur va na moyo komelinga na za live. Sandra, na za live. Yaka na live, Sandra, ma copine. Master, yaka na live. Ngana ye vraiment. Allô, Andeli Nadine po, nazalina minga oloba. Pekis. Allô, Nadine, bonjour, Ezanga Fanny, s'il te plaît, na bengi yo pona makambu ya mbali na yo. Donc, mobali no na mon neti. Na bité so boyoka, la nini oyo. Pardon, bo chata ba kere, ou mette ba j'aime so boyoka. Nazo luka numéro na ye, po abloka nga na ba numéro na ye, tout. Nazo luka numéro na ye, comme c'est là un message pour aza mobali no boza na kanenda kumoko. Ozo comprendre, Nadine. Comme c'est là un message pas na ye, nazo luka ye. Alors, ye loko la azo continuer kaka, ko futa ba bureau de kuna na Kinshasa, pour ba continuer kaka ko luka le kinanga ti lelo, makamonga kaka se sila njonde sila te, ye alors quand ça y a zanan. Nadine so na mbali nao. Vous comprenez? Solo la na mobali nao. Pona ko manquer respect na ndenge moko ya buzoba. Vous comprendre? Solo la na mbali na yo se audio oyo aluka ngai abenga. Bandeli Nadine po nazali na minga oloba. Pekisa mobali na yo. Pour so semaine prochaine. Azuba bureau de ne on a te ami Kinzawana oya futi mbongo kuna na Kinshasa. Po ya kanisi to saka na époque ka ya Kabila. Pona mutu ako intimide mutu na Congo azate. Ozo comprendre mutu ako intimide mutu na Congo na minute azate. Po to za na époque Kabila te to na époque Tshisekedi. Alors yelo ko afuti ba mbongo kuna ngai semaine prochaine so ba bureau de wana abengi ngate to yokanite nga na ko samwise susu na live awa na Suisse semaine prochaine. Donc yinda Nadine yaya soki abengi ngate yebisa ye soki abengi yalo soki abengi ngate na osala live semaine prochaine comme ça ayoka makambo nga na ko yebisa ye na live wana lokola aobe soki yebisa ye vraiment soki fanya lobi soki obengi ye te mardi lundi mardi 2 jours wana ka 48 heures po fo nga meto solo la alors soki abengi ngate solo la lokola mikolo te. Donc, il y a un internet. Donc, peut un message en internet. Comme ça, ceux qui est choqué, message, le roi lobby que les qui n'a pas samoussé, ngande na samoussé bien, à qui porter un plein de samba en Suisse. So boss na kaza na bana basi, makamuyi azo sala. Azo boss na ka boti e bela bana basi, o lingi ba sala mo no mo cité ko sala ngo pa musute. Ye abenga nga Nadine abenga nga soka abengi nga te yalo koko nanga kena na sama bele nga na ye ana Suisse na ki pele ki kakita ya mama mwana wana mususu wana Bon, nasi boyoki wana eza ngai nde ezaki dimanche
nanda opesa message epa ya mwasi ya yalo Nadine nayebi bata Suisse bayebi nadi mwasi ya yalo mama bana na ye o bazalaka ne ti lelo donc pour na résumer dans mukie bo bato bayebi masolo yango te na live. Marie, arrête de m'appeler. Bato baza na Suisse na éclaircir bino non li solo ngo non mukie non pour comprendre. Pour na yebi ke ba audio ezo tambola ba audio ebele ezo tambola na yebi. Donc yango na éclaircir bino non li solo ngo moi mukie. Ezalaki na mariage nanga na kin. Na mariage nanga na kin tozalaki kuna bino so bomona kin mariage nanga salama na kin oyo ya civil et salama na kin. Leki nanga tellement za kano ya lola ramona leki nanga akraka. Leki nanga akraka leki nanga ai. Leki nanga e tunanga. Ya fani ete mobali wana azolo balanga alinginga. Ngana ebise nga bileki nanga. Kuna elo rezati papa bana seti au saloni kolinga no yete po eloko ezate impressionné te biso ngana wana ngasi ko na yebisa leki nanga bon boyebi kaka baleki yango o basaka ba mtu makasi mwana kishasa ozo yebisa yeke no mobali wana sana yebi ente tika ye kaka teti vous comprendre leki ndenge balingana kai ndenge basala libana bangoyi ngafani na yebite et pour na zoni mukesima na yebisi leki nanga ngabi kolingete po abota na camarade nanga moko na Suisse ndenge na yebisa leki nanga ngabi kolingete po abota na camarade nanga moko na Suisse po ane pe lokote donc kolingete bon ndenge balingana ki na yebite to vanda awa basala libala na bangoe basala libala na bango na ndenge na bangoe na ndenge na bango leki nanga yesa oya fani na koma na yalo koma otine nanga bambongo ngabi yaya lokwa yo koma na ye problème ezate nga na yebisa ki o nga na zaki na besoin na yebiso lokwa yo koma na ye problème ezate nga na ko kangote na ko na pegisa ki yo na lobaki na ko ketika mais yo lingi note bon problème na bino ezate nante kaka ne basaka na libala na bango kuna na kini mbala moko boeleki nanga abenga nga na telefone o yaya nde naza awa to na boloko yalo akangisi nga akangisi ye cousine nanga poza cousine nanga mona tata mwasi nanga akangisi ye na leki na Yesu mobali akangisi bango na boloko abengi nga o yaya naza awa na bakangi nga awa yalo akangisi nga ana prison ngabi yelo akangisi na prison likambu nini ndenge eza boye na oto kuta ye na mama leki ya Kendra ngabi mama leki ya Kendra ne nani leka Belinda mama leka Belinda wazaka mama mwana ne wabota ne na Suisse ngabi okekuta bango ndengini na yekuta bango mwasi na mbali ngana leki nanga makambo olo beza solo yaya mama nanga aoto kufa kala te apo tata mwasi nanga repose en paix aoto kufa kala te que son âme repose en paix cousine nanga aloba bongo nga esenga bi nde sai mobulu da bitumbe bimaki kuna na matete bitumba vome biminga na betale ka Belinda ba telefone panzana yala mona somo moko mbala moko akamata akangisa biso na boluko ngana benga yalo awoyambangati na benga yalo awoyambangati na tikele ba voice ngabi yalo s'il te plaît bimisale kinanga na boloko bimisale kinanga na boloko na lingi ba problème te ti lobi nango na tongo leki nanga yesanga ya fani to bimaki ngabi na futi mbongo biso ngamo na bambongo nanga na sala ngona bombaka na futaki $50 to bimi ngabi leki nanga na yebisaki yo nzela oyo tika eza nango na tina te ta skonde tala niveau allez yalo sikoyo tellement za zoba aza mayele te yalo omoni yoko oze loko te o comprendre yalo oze loko te yalo oze loko te omoni na minute oko to asu na tangu ya kabila te non okwa intimider mutu te
Vous comprenez? Na Congo kuno ko intimider mutu te. Ko futa ka ba mbongo, yoza ana poto yozo futa ba mbongo kuna po bakanga mutu et puis su bakangi mutu ba benga yo yalo ba benga yo ba yeso ke to kangi ye. Yo nani? Yo nani yalo? Na ebisi yoko ngana yo rendez-vous na juillet. Ngana yo rendez-vous na juillet. Plainte contre plainte. Yo pandi mutaka la mwana batu. O pandi mutaka la mwana batu. O pandi mutaka la cousine nga. O tindeli yango Belinda. Na Belinda. Na lobi yango moi na vie soki bo bundi de la mutu. Si da bo simba da na mutu na nzoto. Kozongela mutu wana te. Ne comprendre ngo siku. So da bo simman da na mutu wana na nzoto da bo simmana voma bo bundi. Belinda yo andoki. Wachor. Mais okokanga te Belinda. Okokanga te. Vous comprenez? Nga salioni Belinda. Nga fani. Na salioni. Na salio nini. Poza na N. Na N. Pova N ko. Bitumba oyo katanga litoi. Oyo lianga litoi. Oyebi ezaki makamba nani? Oyebi ezaka makamba nani? Ezaka makamba Sandra. Ezaka makamba Sandra. Na vie na nga na kotanga ne komote respect place ozali. Ezaka makamba na eti. Okota makamba Sandra. Yango lianga litoi. Tana mutu olie mutu litoi. C'est quoi tchor? Olie mutu makila. C'est quoi tchor? Siko litoi lianga wana. Telme kangama yo awa. Makila oyo mela wana telme kangama yo awa. Yango ozala leste fokaka. So monika likamundanga foka ututa. De quel droit papa mwana no yalo atindeli yo ba photo ya leki nanga mutaka. So leki nanga yalo azaki na ba photo mutaka ya leki nanga. Po bazaki mwasi na mobali. Po bazaki mwasi na mobali. Ka ndenge zalaka tinanga libele atindi. Tinanga mupende atindi. Tinanga nini atindi. Po bazaki mwasi na mobali. Ya mwana yalo azaki na ba possession biloko wana ya ba photo wana. Siko yo yalo otindele yango siko Belinda na sens nini? O respecter moi sa mutute Belinda balad. Yo zana Nadine. Boniko, beaucoup saka na batu ou bien nini? Beaucoup saka na batu. Belinda. Belinda na benye combien de fois? 3 fois Belinda. 4 fois. Achor. Molinga na liboma te. Nga na liboma, nga bela liboma te. Nga tinde baboti nga boye. Nde na koli boye. Boko ke tuna. Vous comprenez? Na va na limete. Na 16e rue. Na koli kuna. Les pillages ba pillé biso. Na ke salongo rigini. Bana rigini bazawana ba yebi. Baleki na ba camarade na to kola na bango bazali. Ba bibish monganza. Ba o confirmer. Ba Clarisse ba o confirmer. Vous comprenez? Nga bela liboma te. Okotu na bango, Boko ke vérifier. Na rigini, na kale la numéro 1. Na tia bako na ngale na 6 ans. Comprendre? Na longo kuna na 15 ans. Donc na sai ki bo mwana na soko na mbula na rigini. Boke tuna na bela liboma te.
na bela liboma te Belinda. Nga bela liboma te. Nga bela liboma te o bakangi ngai, o bapesa nga bakisi na kin na bela ngote nga. Na bela te. Alors na folle te la liboma te. Vous comprenez? Et puis nga na yo. Toi ndenge moko te. Oko komparaka mobali no ya kizengi wana te oyo bengisi wana na esende. Vous comprenez? Oko comparer bango te jamais. Musika. Mobali nanga mwana poto tongo. Aliye sa yo, alati sa yo yo. Wako comparer mobali na yo wakikita wana na mobali nanga. De quel droit? Uzo bunga ou bendeni? Belinda, uzo bunga ou bendeni? Ba kosa yo. Vérité za moko. Vous comprenez Belinda? Au moins une vérité, il a passé. Il a passé pour nous encaisser en vérité. Mais il a beaucoup. Il y a l'eau, à sakana na lekino na kin. Il a bongo. Vérité, il a passé. Il a passé, mais il a bongo. Il a bongo. Tika la benganga maman, pardon. Tika benganga s'il te plaît. Nga bela liboma te, na bela liboma te, na bela na liboma te. So na ye, eza pour na raison. So na ye, so na lobby, eza pour na raison pour fona loba. Trop c'est trop, fona loba. Eza nini yango? Nazo esende pa mutu te, nga nazo esende pa mutu te. Na kuta epe pas moutouté. Vous comprenez? Vous comprenez bino yo Belinda. Ne kiri na bino wana. Satonge. Yo kasaneti lero panza ba audio wana ozolo ba makamba na zolo ba makisi yo kasini. Atala kange sende na kisi. Ye bino ni. Atala kange na kisi ya bino nini. Yalo rendez-vous ngana na kini. Vous comprenez yalo? Ngana yo na kini yalo. Rendez-vous na kini. Trop c'est trop. Do yo vandi awa. O futi batu. Ba bureau de. Po ba kende ko kanga mutu. Moi naza sous à l'est na kini. A combien là la boy bambe a sala boy mabe poani. Mais yom to banda kit. Yom to plier ba photo na On est où là? Ozu ba photo na ye. Otindeli yango Belinda. C'est toi. Na Belinda yo pozo lo bake. O eza yalo te mtatini nyenge eza nani. Boni kolo kuta mama. Boni lo kuta boy. Moi ça boni na lo kuta te Belinda. C'est Yalo qui t'a envoyé ces vidéos là. Après yo Belinda au vendité. Tellement yo ki zoua. Leka nani, leka fani. D'écoute na linga kete na rara kanda na donc ye atiki leki na bimana papa mwananga. Mais yo balat. Ozana Steve nandakut. You. Ozana Steve nandakut. Siko boko mo beta masolo siko yo na yalo siko na ndenge ya ba botinda na ba photo na nde na sens ni. Après yo benga ngandumba na ndumba. Na ndumba. Yolo bake. Obimana mibali misatu te na Suisse. Non? Non, c'est faux. C'est faux onga na yebi. Na tanga ba kombo. Poso na tangi kombo. Na tanga. If diasuka. Yalo mambweni. D.
Tamuka, 3. Papi Couch, 4. Et l'équité, il n'y a même pas 3. Yéo, camarade Latif, 5. Yéo, ouais, vite. Ha. Nendumba. Hein? Les passamoutou, oui, je suis sûr, les passamoutou. Aux assos na viande, mais oui. Na zongi sur un po yo, zongi sa kinga na les passé nanga. Et c'est comme ça. Boni buzo baboueko. Après yo zu ba photo wana. Boyoke, après Beline na l'air azu ba photo wana. Abengi Orine. Yango na tchaki na live nanga, na tchaki komba Orine. Abengi Orine. Babi tout rouge. Abengi yana bino kutuko boza ezaka biende bozana po bozo yeba ke na loba na bino. Après hier Belinda azuba photo wana le ya lwa tinde lié abengi Orine. L'air abengi Orine o nazana ba photo moko ndenge bozo yo kande na chakini wana zoloba pantango kaka pantango yinda yinda kaka tala niveau mutakala ya ndeko no mwasi ya yo moko mwasi meso ba pantango kaka yinda tala niveau ki mutewa mabe Nzambe pa la kate Satan za makasi. Nzamba la te mais Satan za makasi. Le Orine azuba audio wana, azuba photo wana po ba ke no panzango na paradis. Nzoka ndepe na paradis kuna na paradis so na bi na paradis za ba mama paradis. Oh boye bi Chantal Bola mama paradis. L'air azu Orine l'air azu vidéo wana amemi yango pa Maria. Ba tchana ba Facebook ya ba Sonia Gigos ya ba mama paradis donc eyinda kaka. Belinda. Na niveau wana ya zuwa. Mama. Ona mobali na ndakuti. Okuko permettre que tout ya la tinde lo buzoba wana. Okuko permettre te soko lingaka vraiment mobile no Steve. Olingo permettre te ya la tide de l'obzoba wana. Olingo ko arrêter ngo. Ya la tika on a défaut Atika on a défaut bolingo yalo. Yo benga ngandumba kena bima na mibali boye. Na bima na mibali boye pona za ki célibataire maman. Pour Nazaki célibataire, oui. Nazaki un engagement moroté. Mais yo, na préféré que toi, na bimananga na mi bali, pour nazanga célibataire, nazanga jeune, na sa la vie. Eza bongo. Et kendara bongo. Qui est, naza jeune moro boye, na tinga mina mobala batu 8 ans. Mama, o kindoki te. O tinga mana mobali ya batu 8 ans. Yo jeune fille. Mobali yango paza na bana déjà. Yo kaseni. Ya lo bala o. Aboya na dila e bala yo. Wolo. Omulika moyen te kaka moyen te o boti pe susu na mobali yango 7e mwana pardon obo tutu ngate ngate elekate mwana ngakeza 7e yana sens di za mwana nga liboso za mwana liboso papa na ye eza bongo mwana nga mibale mwana liboso papa na ye eza bongo sia
Eh. Bandero nanga. Leri Orine a vu vidéo ana. Tellement Orine. A tout nié. Oyo. Ndeko. Fuyoyo. Azanan. O ndeko. Ya Fanny. Orine pas la pouvoir te. Eh, a la pouvoir te. Moutan la pouvoir isa. Maria. Orine, il a reçu ma vidéo. Ba contacter Maria pour ba likisango na ba Sonia Gigos na ba Mama Paradis. Sandra Love master nangai. Au côté retard. Sandra Lova. Master nangai Sandra Lova. Yangande ko Amour Love Ndungi et yo kani rendez-vous na JE. Qui ça? Eh. Orine il a reçu ma vidéo a pesi yango pa Maria. Maria l'air atali yango abi oh nan. Oh le ka Fanny. Belinda mutaye nango awa poto tchango na ba Sonia Gigos na banini. Ah. Nzamba bien. Nzamba za bien. Donc place que pesa ba vidéo ya ndeko Fanny. Et que quoi est-ce qu'on a ma bourre à Maria? Maria, merci, Maria qui te rebelle sima. Yoka taille. Moi, c'est Nzambe, Maria Belesima. Moi, na muyombe. Maria, non. Ba vidéo, oyo. Awa na paradis, et qu'on les cache jamais. Le roi et Azande kwa Fanny, ba vidéo oyo et ko leka jamais à un paradis. Et beti poto. L'air et beti poto. M'a contacté nga. Abi Fanny nana likamo boy tala boy. Ah, ils ont des boy. Mais franchement, pourquoi ni mou qui les a boy? Hein? Les LDGF 9 juin Denis. Sarah Yama. Vous comprendre? Et beti poto kuna de yango bo mona ke muta kala ndeko na ngai e bima na suicide e bima na mukilité e suka kaka na ba WhatsApp likolo ya Maria nde muta boyaki e kende na ba Sonia Gigos na ba Kinkasa na suka donc Maria boyaki yango abi non bato ba ko toko panzango ati paradis o panza makambo uti. Merci Maria. Pourquoi niki mutema mabebo? Ngana ke sumu sikate si na sisi message de komi miyalo yo nde ozawana yalo na oyebisa yo na ebi ozao tala ngomona oyoka nga yalo oze lokote. Vous comprenez? Oze lokote yalo. Au moins une vidéo zwango ke na pa mbila ngano to samba. Comprendre? Ozo s'acharner na petite sœur poani. Pas bimisi vérité. Ozo s'acharner ne poani. Pas bimisi vérité. Au moins ni ba bureau de no wana. Continuez ka ko futa bangumbongo. Pour la minute, petite sœur, na yolo, azate. Vous comprenez? Na mimosa et pas père, azate. Na bombi. Ti
na juillet nga mona okita kini na juillet siko tokotala na ba bureau deno wana ya ba dipo omboka nini omboka nini nous tous on est des Congolais pour ani bozo valoriser mutu aza libanda ya mboka na mwana o aza na kati ya mboka non tona tangwa kabila te to boyango tona tangwa Tshisekedi na bato ba pesa ki ba ordre wana na ba chef wana ba pesa ba chef wana so ya nini ba pesa ba ordre ba ke kangaleki nanga mais boza ma bobo bino bomona wapite bokangi na mutu asambi te bokangi mutu bomona ngo wapi epi bokanga mutu pona mafinga bomona ngo po nini po mwana poto moko boye apesi bino mbongo azopesa bino mbongo po boke nozwaka mutu wana non il faut arrêter ça intimidation na to no bangango leto zaki na Kabila anyokoli biso liko ba intimidation wana alors natonga Tshisekedi on veut plus ça on veut plus vivre ça donc toi à la l'aise aux on a raison aux on a tort aux na mboka nini aux Congolais aux on a tort aux on a tort il faut arrêter yalo il faut arrêter bambongo no wana bombango tika ko corrompre ba soda kini pona buzoba na omoko yo ama yele te wa zoba yalo yo mukolo ndenge nini yo bimina mwasi okopandi siko mutakala nae po saloni po saloni wa fojo wa prêtre te wa fojo ngana o rendez-vous na kini na minute oda batami abimate abatami tiji encore 2 mois yo continuer ka refuta ngana yo na ba bureau de ne wana na kini na juillet tokotala sikoyo boniko Ozanon a tort. Après, tu te vois. Boniko, Boni. Yo nani. Yo nani. Yo ningo leke la bato. Kwa ni ba villageois ningo leke la ba na kini. Pona moi kini ne grandi a kini. Ne grandi a kini. Yo za mu yo oya. Toyebi masolo. Oya. Obotama na kinte yalo oya koya toyebi poni bino ba villageois bana mboka bongo monela bana ya Kishasa bu bo sutu kela bino bana mboka bo sutu kela bino bomba mbongo na yoyo tonga ndaku na ozo tonga kuna so na bibu asoki na wapi tonga on aurait perdre à mon bureau de ba tchale qui n'a mal à l'aise boniko ba kumisote ba sanjolote tu es qui fundanga awa to sambat fundanga awa ngana to samba oloke futa ka ba mbongo kuna na Kishasa po ba landa mutu moko ba nuire ka mutu moko boy po yo mutema no kita po yo ndengo zana na kosi de esprit no zana bulke ba bureau de wana le ba okanga ba bengi yo ke o vie to zana a sko to sali o bo chema 5 jours yo tout po ma yele no zabongo po na kseke ngana yalo mambweni. Merde.
Merde. Il faut arrêter. D'accord? Il faut arrêter. Nga na yo rendez-vous na kini. Nga na yo rendez-vous na kini yalo. Continuez ka kofuta. Continuez. Na yo pe Belinda. Yo vérité za moko Na zo yebso ka vérité za moko Belinda. Ya mutso umoni mutu ba bunda déjà na ye. Donc ngai to bunda. Bien sûr o katanga litoi Belinda o katanga litoi to bunda. Na limbisa. O futanga bambongo. Likambo yango nini? Oko zappe irate? Yo comprends ngana yo to vi moko ngana yo to vi moko. Ngana yo to vi moko. Ta ya mukolo yo. Atuli amoni ka ba ite ngana oke na menopause sana ke na kima mbangu na Kishasa ngavu mane na zabui na bengisa mbala na kini jaja jamais de la vie nga jamais so na nandeni potulaki na ozwao ubidana zungu na nzunga kala grande sœur ça n'a pas bota beauté pour ménopause comprendre ola nsata de pour ménopause mamso izwa bango na 40 musu 45. Donc, c'est qu'il a 6 ans. Ou bien 5 ans, sur 5 ans. Sur 6 ans. Ngandumba. Boye baka po na nini Rosette. Na ye. Na Belinda. Passa la guerre. Boye baka po ya po na perikite. Ya po na perikite. Et ça po na Edo. Edo. Oui. Boniko. Yo ba ndumba nani. Ndumba eza yonde. Oza na ndako libala, oza na mobali, ozo solo la kana na papa mwana nobuzo tinda na ba photo abitakala ya basi na ye. Bozo solo la bozo seka. Zoba. Liboma oyo bela wana na moni mutu na we fonctionnaire bien te liboma opo bela liboma ya Belinda oyebi obela liboma na bahumbu so na bahumbu fait pendant na ça so bela liboma oyebi information zali oui nana mwana pota tongo mbali na ngaza mwana pota tongo yebi o comprendre obela liboma Belinda ça c'est vrai bato bayebi siko liboma na yo siko yo palanga osuka to famille moko te na yebi yo te to yokuta na poto lianga kutu melanga makila yo ndoki yo melanga makila ndoki oyo finga muyibi mais Belinda yo muto la kisa yo yeso na 2001 ngana na 2008 8 ans après
Vous avez grand moyibi Belinda. Ti lelo. Oyiba kaka. Siko ufongola mbanga na yo ya munene wana. O balanga ngana moyibi. Na laksa Sandra koyiba. Sandra love sona kosi. Na laksa Sandra mwana batu innocent. Aye potosika. Aye bimakambo wana te okoti se magasin. Bendelela, bendelela. Yo mto laksa Sandra koyibat. Yo za grand muyibi na bandeko no nakala. Waki muyibit. Ti lelo za ka muyibi. Alors qu'on finira bat ba muyibi te. Steve. Moi sinon a muyibi. Vous comprenez? Tam soubi la mbawana oyo ya lataka oyo aye la kwana ya muyibi oui. Moi sinon za muyibi. Alors atika ko finga batu muyibi Steve. Vous comprenez? Yoko du Steve ko donc on a kotanga comme on mingi te pour muyo moi mbala batu. En tout cas, je te connais pas. Mais qui zenga moi si na onde fo bende matoi. Et puis papa faut za mayele faut fongola misu. Faut fongola misu. Pour moi ça so la kana ex kala batinda na mambaka mamita kala na téléphone c'est pas normal. Yoza mobalu vani na ndaku moi si nazo la kana ex na mo boye batinda na mitaka na téléphone non. Il faut voir ça papa. Wa mobalite. Il faut voir ça, faut tellement. Il faut voir ça. Ah, ça a un esprit nao. Yo, regarde, Belinda. Ndenge zana, ndenge zoli apese famille. Baebi ke mobile no po bozanda ngoko. Nasi baebi, poso baebi te ngano ke funda o. Itambuda bonga pe bafunda nga bozanda kumoko, je suis sûr que au pesa pe komo na ye na pese famille, je suis sûr. Poso pesa ngote ngano ke funda yo. Ponga pe bafunda nga na ndaku awa ngaku to ba bimisa nga na ndaku boyokela ngata mawa te bandoki. Boyokela ngata mawa te na bana. Babimisa nga na ndaku na malili bandoki. Bokenda ko funda nga. Musala gérant c'est benga musala. Gérant c'est benga musala ya mbali nanga. O dongeto contrôler kaka si mobile monsieur Sende a salara awa o salaire o mona awa si c'est vrai. Chef n'est pas le oui. À salara depuis 1999 son salaire c'est ça mais Hermoko et Mataka Hermoko yango vraiment. Oh c'est tout bon. Franchement. Bandoki. Bijo nyoso wana bo contribuer ki wana na mabe wana. O nyoso wana bo yeba ki singa wana nyoso wana. O nyoso bo contribuer ki a po ba bimisanga na ndako. Bo zaka na kimaki na fina bino. Je vous jure. Bo zalaka na kimiate. Bo zalaka na kimiate. Ngana yebi bino si de écoute nra ana Lausanne boyebi place ngana na uta mie boyebi place ngana okende et puis yo ça tongue yo
kokanisa te ngai Fani natika yo calme natala ko na liswa aigle satonge ngai Fani natika yo te natala ko na liswa aigle ozo comprendre natala ko na liswa aigle omoni yo ennemi à vie satonge yo ennemi à vie et puis natala ka na liswa aigle to na makamno na ba justice na makata ngote bakata ngona nute makambo eza na justice satonge makambo eza na justice bakata te natala ko na liswa aigle bakata makambo na justice bandoki bon na tiki bino mali les zwinga na lobi trop elo na ngana lobaka yango wana yalo rendez-vous na kin na juillet ouais rendez-vous yalo na kin na juillet tokotala sikoyo soki nani ouais pour yo to saka na petite sœur poza mwana kin ngana mwana poto yo poza mwana poto tokuta na siko na kin tokobeta na siko biso mibale yalo tokobeta na kin biso mibale na pesi yo rendez-vous na juillet merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.